Makambwa somo bandeko nanga makambwa kokamwa. Makambwa pasi kande itolobaka. Makambo moko bandeko nanga eosala pasi na motema. Eosala pasi penza na motema komona na communauté na biso, komona na kati ya ba comédien na biso bandeko nanga bolingo ezalaka te. Pas seulement bolingo, sans paix à respect ezate. Tellement que soki mutu moko ka asali makambo moko ya mabe, ebele ya batu, bakoya kotia batu nyonso na kati. Pourquoi? Parce que bango nyonso baza ba comédien. Ekomi nango ka bongo, ekomi kotambola pe bongo. Yango omona batu mosusu lelo oyo bakomi na bango ko se retirer. Pona nini balingi ba garder réputation na bango. Batu mosusu pe balobi eza musala. Na sala ndenge nini? Natika to na continue kaka. Mais tango mutu azo continue bandeko nanga kote mosusu eosala ka pasi. Eosala pasi komona pe bandeko na biso ya ba comédien ba mosusu bazo ndimela ba comédien mosusu te. Bandeko mosusu omona soki oyo azui ya bien, omoni mosusu moteme komi kobeta ye. Omoni moteme komi koyoka pasi. Omoni mosusu bandeko nanga akomi koyoka ba jalousie ba kanda moko matakita. Yango penza ekomi kobangisa baninga mosusu. Batu mosusu bandeko nanga bakomi na bango kobanga. Bakomi penza kobanga bandeko nanga parce que makambo ndenge zo kendi, makambo ndenge zo tambola, makambo yo bandeko nanga ekomi kobangisa. Ka ndenge to bungisi deja ebele ya ba comédien. Soki to ofongola miso te, ba comédien mosusu pe ba kokende. Parce que ki mutema mabe na kati ya ba comédien ekomi nango ebele. Na niveau moko pas possible. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo penza na memeli bino sifa lokwa. Ebele ya batu bakoloba mama Étoile nini lisusu na sifa lokwa. Makambo nini esali keno oya kobeta masolo lele awa po na sifa lokwa. La famille, comme d'habitude, avant na kota na mozindo, ngana lobaka toujours soki ya koloba ezate na koya koloba te. Mais soki bomoni keno totie video, seke ya koloba eza. Soki na moni nga koloba ezate bandeko nanga boko mona kanga te koya koloba. Mais soki ya koloba eza na koya penza kobeta masolo. Avant na kota na mozindo ya makambo na biso ekozala malamu mingi na ya nanu konsensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi ke chaque fois que totiaka video ya sika batu ya sika pe bakotaka. Yango na eko sensibiliser bino la famille. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kande na lobaka ezalaka toujours malamu mingi soki ozolandaka biso zala penza ya kovanda bisika nyonso ozolandaka Étoile Lune Inès TV zo penza kiti na yo vanda tango zo vanda ka tia mwa mai na yo pembeni tia mwa jus na yo pembeni tia mwa sucre na yo pembeni eloko pe ya kolia ezangaka te na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Mwa mabanga, mwa ba dédicace kandenge zalaka na chaîne na biso ekoki kozanga te. Yango ba dédicace nanga na yemoko Linda Bukulu ya ba Linda, ba dédicace nanga na madame Judith Diamprovisa, ba dédicace nanga na yemoko madame Marie-Josée Chala, madame Grace Poi, madame Sidonia Siala, madame Marie-Josée Mafuta. Pourquoi pas Mama Tina, Mama Titi, Mama Joséphine, Mama Eugénie Zemanga, Madame Vicky Mombozo, Madame Céline Kabakaba, na système moko ya Tokos Makasi, tonton héritier yola,
kombo na yo ekoki kozanga nango te na système moko ya tokoso makasi. Voilà. Tozonga na makambo ya Sifa Lokwa la famille. Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi et kimayo ki mobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti. Tozalina gamme complet ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde interne, topé externe. Papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Bona maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker Ndeli Kambo, Gavker aye na ba solution ya kilikili, Gavker aye penza na ba solution ya kafu kafu. Gavker aye pona lobiko na yo. Bika na yo libela na Gavker. Yo bela kamutu pasi, mukongo sala kayo pasi. Bande konanga poso na yo ezo ya kaka makasi na makasi. Mosusu bande konanga ba tampon ko bima nde ko bima yo. Ozo yeba te osala nini. Benga ka na Gavker. Kuna ba solution matakita na système moko ya tokos, na système moko ya bien. Bande konanga eza na ndenge ya kitoko. Yo ozo luka mabota. Omeki na bopito nyonso. Omeki epa ya ba minganga. Omeki bukoko na bukoko. Eo simba nango kate. Ya turo yo meka na Gavker. Kuna okobima na yo na solution na système moko ya tokos makasi. Voilà. La famille tozonga na makambo na biso kandenge tobeta makambo ya yemoko comédienne na biso na kombo ya Sifa Lokwa. Ebele ya batu jusqu'à présent ba mituna kaka. Pourquoi le silence de Sifa Lokwa? Pourquoi tout le monde a kalisusu Sifa Lokwa ko jouer te? Et pourtant aza mwasi moko azalaka na talent moko ya makasi. Sifa Lokwa aza parmi ba comédienne oyo bazalaka soki akoti sur terrain bande kunanga apesaka makambo. Apesaka penza makambo. Et puis de nature, Sifa Lokwa plutôt azalaka mwasi moko ya kitoko ya kitoko penza makasi naturellement. Azala na maquillage to son maquillage. En tout cas azalaka mwasi ya beauté. Siko ebele ya batu ti lelo ba mitunaka pourquoi Sifa Lokwa ajouaka te. Donc ezaki na moi moment moko, je me rappelle d'ailleurs rebelle abatu babando zela aussi Sifa Lokwa kozonga Sifa Lokwa parce que ba audio moko ebimaki kandenga bando solana batu na ba audio wana a promettra kinde komoko ke non na kozonga siko ndeko wana abando enregistrer ye alobi ke non ndenge na koyo na oyo ka déjà bien soki ka nzoto zongi bien na ozongela nanga musala. Depuis aloba bongo c'était en 2022 jusqu'à présent tout le monde a kaye kakate. Azonga na makambo théâtre kate. Je suis sûr que Ebele abatu balanda ba émission auto sala. Na chaîne oyo ya Etoile Nines TV na sala ba émission combien Sifa Lokwa azwa na mobali na ye wana alinga kalisusu Sifa Lokwa asala te. Bande konanga Ebele abatu bakondana mobali balobi non aza mobali mabe. Pourquoi comment ça fait-il que yo kuta mwasi na musala yo oya kolongola ye na musala. La famille ezana ba makambo susu bil oyo biso na bino toye bakate concernant ba makambo théâtre.
mais je m'aimerais assez que bandeko nanga ya ba congolais lelo oyo to fongola miso to ya ko comprendre nini elekaka na théâtre na biso oyo ki mutema mabe ekomi ebele la famille ki mutema mabe penza oyo tolobaka ki mutema mabe ekomi ya somo kanenge bo utaki komona Maxi comédienne ayaki kolela ya Jani Fay aye kaka koya oya yaki mbongo bayibaki ye saki ya ba parfum bayibaki ye tina ba mbongo na ye pona kozonga bayibaki ye ekomelaki ye pasi il fallait asala recours na poto batindela ye mbongo pour que azonga poto yango bomona tala ba video na ye mosusu tango akomaki na poto akumisaki nzambe Maxi lelo alobi ke nga lisusu na zonga kin na kozonga ka lisusu te ata soki mutu andenge nini akufi na kozonga ka lisusu te malamu na lela mutu nazana nga na poto malamu na lela mutu nazana nga kaka place nazalaka keno na zonga kin tango abando loba bongo ezate keno azobeta masolo pona babiso mekoiba o bayibaki ye ezalaki kaka kati ya ba comédien entre les comédiens de bayibaki ye bongo ne bayibaki ye mbongo ne bayibaki ye ba parfum lelo oyo soki toye kotala histoire ya ndeko na biso vie de loin oyo akomi kaka mbasu na mbasu la famille ebele ya batu tolanda interview ya vie de loin ndenge vie de loin alobi bampoisonna ye 4 fois tongo bayaki kotuna vie de loin banani batu bampoisonné yo ka ba comédien alobi na nzela ba comédien eza moko bampoisonnaki nga mala moko o 3 mosusu alobi na yebite mais aza mutu abombaki Congolais, Congolaises, partout aux alikotala biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata mokote. Andeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o izali affiché pour na beaucoup plus de détails. Bandeko nanga kande na lobaka nga na boy nanga teke no un jour muto ya koloba ke mama Etoile ni Nest TV to wanolanda yo mais opesa ki biso mate ya kosomba ka ba mapango yango ba mapango akoteka yango yo la famille batie yango primoko ya kitoko $350 ozana lupango na yo $350 place na yo moko okoti kotonga o nyonso olingi. Soki okoloba keno ane oyo nazana mbongo akotonga te na otonga année prochaine yo moko kaka. L'essentiel ozana lupango. Lelo oyo bandeko nanga mosusu esalaka soni. Komona papa moko ya 67 ans akufi. Tango azokufa wana bazotuna papa atikela bana na ye nini. Omona batu mosusu babangaka koloba bakomi na soni. Pourquoi? Parce que papa atikela bana na ye ata lupango te. Papa tango abandaki tina ndenge akoli tindenge azokufa asombaki lupango te. Batu mosusu basombaka lupango te parce que babangaka. Ayebika keno ba mapango ekomika ba $5,000, ba mapango ekomika ba $20,000. Et pourtant na ba mapango ya ba $350 ezali. La famille bobenga na lombangu. Bobenga na lombangu kolala te. Parce que tango ozela keno na zela nanu na utiliser mbongo soki na makambu nini.
après 2 mois 3 mois tango kobenga bakoya koyebisa bino ke non place esi esili bato basi basombi ekozala bongo dans c'est le moment o mbongo bando bomba c'est le moment bandeko nanga welela lombangu kendo somba lupango na yo pona bana na yo pona yo moko ekozala malamu mingi bandeko nanga tozonga na makambo ya sifa loko kande na bando beta lisolo ya vie de loi soki tozongeli bien kanenga lobaki ba poison wana misatu selon ye alobi na yebite mais aboya kika kobimisa pour que bo sentir que na kati ya ba comédien ki motema mabe eza wana nyonso ba poison nyonso ya vie de loi nyonso 4 utaka na kati ya ba comédien bango na bango nde bazobomana lelo oyo tomona ki biso nyonso vie de loi zaki na mbasu toyaki kosalela ye ba émission awa to sala ba émission matakita jusqu'à ce que mbasu wana isila ndenge za boti vie de loin azana poto est-ce que boyebi ke vie de loin jusqu'à présent azaka na mbasu ebele abatu bayebaka te mais jusqu'à présent azana mbasu mosusu après wana kosila babwakela ye mbasu mosusu mbasu wana ezobima kaka na kati ya ba comédien tomona kindeko na biso mao azaki na mpese babwakela ye pese akenda ikutu kovanda na église ya pasteur de la foi basambela pona ye pese wana euta wapi kana kati ya ba comédien déplace euta donc ba comédien na biso bandeko nanga bazolingana te mutu na mutu alingi évolution ya musala na ye ekende liboso sikoyo batu mosusu baokanisaka ke no soki mutu oyo aza na batala ebele na sala ye boye pour que a continuer te na sala ye soki ndenge nini pour que batu bayeba ye te si falo kwa déjà azalaki parmi ba comédienne na biso o bazalaki likolo ba comédienne na biso o to bando tiela motema ba comédienne na biso bandeko nanga o bazalaki keno soki akoti soki lelo to obeta masolo ya ba comédienne keno na Congo na biso ba comédienne o bayebi ko jouer bazalaka 5 si falo kwa azalaki parmi ba comédienne wana mais lelo oyo si falo kwa jouer ka lisusu te ezana ba prophétie ebele bima na vie ya si falo kwa ba prophétie oyo lobaki non si falo kwa ajwa kalisusu te soki akozongela makambo ya théâtre akokufa kutu ba prophétie wana totia yango na chaîne na biso ndeko moko ya poto pas seulement ndeko ya poto eza pe na bandeko mosusu o baya na ba prophétie ba pesa si falo kwa bona kotiebisa ye makambo ya théâtre parce que l'entourage na bango wana mabe eza ebele mosusu bandeko nanga soki nzambe alobi ayebi le pourquoi zoloba parce que tomona liwa ya bandeko na biso ba comédien eza neti liwa ya ba Diana Makila ndenge bakufa bandeko nanga Diana Makila aza na bien aota la télévision asisi kolia ba mona ka mutu akwei eza nini bakende hôpital malade eza te tomona ndenge ndeko na biso Suzi bantu akufa akufa kineti na baje ka boye akoti hôpital abando yoka mwa bien te akoti hôpital alamuki na tongo asali mwa video na eka ndenge mutu nyonso asalaka akumisi nzambe pona souffle de vie lobi makambo na eka ndenge ezalaka et du coup après quelques heures seulement ye wana Suzi bantu akufaki soki tokomi ata na baliwa ba mama Shako même chose tokota na ba makambo ya papa na biso baka Diombo bandeko nanga ezaka pasi bamba makambo ya ba Joël Masirika ezaka baliwa moko mosusu ezobangisa bandeko nanga na kilelo oyo toye komona pe bandeko mosusu bandeko nanga bakomi koswanisa baninga mosusu na ba émission omona ka mutu na ba interview na émission yebi ke mi émission oyo ndenge na osala boy mokili mobimbe kotalango mais mutu mosusu azokanga makaka na kombo mutu na munoko mutu tel bandeko nanga osala pasi tomi batela pona ba olela ti lelo sifalo kwa azonga en tout cas la famille nga na ndimelaka penza koloba nzambe soki nzambe alobi ke non konyata makolo na ye wana te en tout cas il faut kolandela ka parole nzambe liloba nzambe
parce que tango nzambe azoyebisa yo ye moko ayebi le pourquoi biso bato toyebaka te mosusu olinga na yo oyo akosepelisa bato me na suka mutu oyo akolela ekozala yo ezala bongo ebele ya bato oyo bayoka nzambe te bakufa me ebele ya bato oyo bayoka nzambe baza na bomoi eza bongo pona bandeko na biso oyo bazala kaka sifa loko ifo azonga en tout cas de mon côté ngana lobaka toujours soki nzambe ye moko aloba et soki sifa loko azalaka convaincu na ba parole nzambe ekozala malamu mingi avanda parce que na ba comédien na kati ya ba comédien na biso bandeko nanga ki mutema mabe eza ya makasi eza na batu mosusu kande na lobi na be émission kako tali bo lobi nzambe nazomona te parce que toyebi ke eza na batu mosusu bazalaka na kimutema mabe batu mosusu pezo tali bo lobi ke oyo azalaka na kimutema mabe me batu mosusu bandeko na ngai otala na ba émission bo lobi ke muto oyo penza aini batu na niveau moko pas possible aini muto oyo na niveau moko bandeko na nga bokondima te eza mwa bongo bandeko na ngai yango nalobaka toujours na bafani nyonso soki ozalaka fani ya Sila Bisalo ozalaka fani ya Belvi Kandi ozalaka fani ya Ersil Peshanga ozalaka fani ya Dinana ozalaka fani soki ya Baby Ladonja en tout cas de partout place nyonso za tango ozo priaka tiaka pe bandeko na yo tiaka pe ba star na yo na maboko ya nzambe parce que monde na bango wana mokili na bango wana bandeko na nga ezobandisa bazo inana pamba à l'occasion de rien ka boye soki mututel akutani na mututel omoni batu mosusu moteme komi koswa moteme komi kosala bango pasi moteme ekomi donc bakomi kobunda bango na bango et pourtant batu bazalaka soki bosala bisika moko. Premièrement, il faut comprendre que non bénédiction ya nzambe ezalaka le temps de Dieu est là. Mosusu mutu osala boye c'est le temps de Dieu. Mosusu mutu azo tombo maboye parce que nzambe yeboko a permettre que mutu oyo atombo maboye. Mais zana batu mosusu ba comprendre kana bango ba situation te. Batu mosusu ba comprendre kana bango makambu te. Omona ka batu mosusu ba obundisa yo sans makambo sans nini sans problème. Ba obundisa yo kaka. Batu mosusu ba comprendre kana bango te. Théâtre kilelo bandeko nanga ekomi kobangisa eza lisusu neti théâtre kala te. Théâtre kala ezalaki kaka mutu nyonso osepela lobika keno eza musala. Mais ya kilelo oyo la famille mutu na mutu alingi kazala au top. Mutu na mutu alingi kaka ye kombo na ye etambola ye kombo na ye eyebana. Soki mutu tela ke poto fo kaka nga pe na kende. Soki mutu tela ke bisika epai il faut ngape kaka na kende. Même à l'occasion de rien, il faut kaka na kende pour que batu ba sentir. Et pourtant, ezalaka bongo te, musala kendaka pe bongo te. Musala nenge ezalaka, il faut kaka comprendre que non, mutu na mutu azalaka na ngonga na ye, mutu na mutu azalaka na tana ye. Donc de côté nanga on a koti koloba pona sifa lokwa. En tout cas, conseil na kopesa yo de partout place oza parce que ezana batu o bazo supplier yo ozonga. Soki omoni ke non nanu nzambe akorda yo te pona kozonga en tout cas kozonga na yo te à moins que soki nzambe yeboko alobi. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution exacte. Mais jour le 19 la famille et kozalande somo stade des martyrs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka
le 19 mai na stade de Martyrs avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de Martyrs.